ndeko na este tozala clair FARDC akimi na este ko FARDC akimi bazwi soki 11 villes so combien plus babotoli yango FARDC bateli ko abandonner biloko bakimi bitumba ndenge basoda bobutu bakimaka afdel bambe bakimi ndenge wana bakimi FARDC bakimi bandeko to bano bongamaka to bano bangaka soki bakokoma na Kinshasa nga famille na Luozi mais ba mama kulutu pe banani to epike bandeko batu oyo tokeba bakokoma pe na kini so bakoma na kini fo biloko baloso a réserve ba makala ba mafuta ezala ja ndako mais to souhaiter ke bakoma te ngai nanga nazo ko kumisa ite parce que yem torba na biso ke tseke da gagner en plus yem ko sunanga lobike Kagame pe aza ko soutenir ye ah mais siniko mo serto osani Chilombo bana soutenir na Kagame yesu na Kagame siko to osani vraiment pour na mboko ya biso tulanda ba image karibu wageni. Watu wanaselebre sana. Wale huwa celebre nao. Maze zinala ziko play. Yo aba. Shebale. Samchele Kirumba town Kemvi kuyaona il faut tumuoye hatukimbia tulichunga Mange wanaingia na mchele. Miturwa bilanga. bandeko na base bomoni ezate ke ote bomoni image ke bat oya biso bakimi ba M23 bangona bakoti ba récupérer mboka na base to kotala image mosusu totala susu mzalo wa Kirumba hizi sahau pale kule kwa Kisangani pale kumezo deje njo pale biko napanda pale mkamulima njo pale banaingia deja bakoti deja basoda bakimi nyoso basikute tu bashakimbia njo pale biko napanda pale mlima ya kutokea Kisangani kwenye ipeme kwa masomo ya Julie njo pale basoda mko wapi hawa walifani nijua kuna nguvu ya kubashinda basoda yetu hapa njo basoda yetu sasa wanafika basi njo wanaganye ile ko 3-0 basoda yetu ni ba vetera bomoni bandeko nanga bayebisi bino clairement ke bakimi voilà ezate ke babombeli bino bayebisi bino ke bakimi totala C'est pour ça que je dis. Tu mens. Je le redis. C'est pas une blague. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi kongo. Basi bazui 11. Moko, pas 2. Moko. Il ment. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit,
je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Tu mens. Je suis en train de vous dire que nous avons des capacités aujourd'hui par la tête. Les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. Tu mens. Voilà. Bandeko. Kabuya doit démissionner. Kabuya zana kati ya kokunda. Parti Kabuya zo salisa Félix Tshisekedi na eloko moko te. Un flatteur, muto mensonge. Azokenda kala ba mensonge pa Fachi koyebisa ke babilo mo alukuta pour que Fachi alinga ye. Kabuya bomi parti. Parti ezaki boyete. Comment ça fait-il parti au pouvoir? Ba combattant, ba salaka, ba contestation à tout moment. Tala na Lubumbashi ba combattant contester à tout moment. Ngai bayebi te pouvoir ezala mona IDPS te. Bon bayebi na bango te. Hein? Ah, Nzambe. Debandadi bandiko nanga debandadi kuna. Ba farde ese babandi yango. Omoni do baya batuana baye baki deja balobi ndeko yo bendana deja na mbongo parce que tomoni awa makambo ezobi ya na ndinga malamu te donc yo tozali kamso osala te kende asilisi kimoyibi ayelaki awa na Congo akalingi sikoyo azwa mpepo akende na ngambo wana kuna po akende kolia misolo ya bayimboka yango tolobi na DGM Kazadi abimate na lobi bien Nicolas Kazadi abimate mais trop tard Kazadi asa abimi te Kazadi asa abimi Kazadi asa abimi rien Kazadi asa abimi bozali kamso te. À partir ya Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akolala lisusu na ndako na ete. Akokota zamba. Asakana na bato mususu, me asakana na Fachi beton te mokengeli ya bakongole. Na lobi na Kagame boye. Asakana na bato misusu. Oya monela kawana. Kasi na Fachi. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Voilà. Et loko na mboka na biso eza ko simba ezate. Et loko moko ezate. Donc ce que côté nyonso mona bato bazolela ba rapport à mabe na mabe. To kata o. Nini mobuka tongaka. Oyo. Prince penza we uta DGP eketi pompage. Outi DGC ozoke pompage, outi pompage oke DGC. Balango donc mama yemo. Batonga prince oyo na ba belge. Ba pouvoir no teleka. Zelo ezalaka propre. Mais lelo bino to babaki boye ko bongisa mboka. Bino matu bobeti tolo boye ko bongisa mboka. Oh ndeko bongisa mboka. No tozokufa nzala, tokufa sula salite. Nyonso mabe toloba te. Bokomi kokanga bato. Salite terrasse zipama.
babourgmestre baza wapi misala bango eza nini eza kobongisa te tibozala kaka koyiba mboka ekufi salite ya boye donc bandeko koyiba yango moto nyonso ezala mwana moke ayebi ke gouvernement bamikibi me bwana mike na Kinshasa olobi vérité ke mboka ya bebi tout ça babali kokanga yo po yo olobi kaka vérité d'abord le peuple yango bakomi kokanga ye po aza koloba aza s'exprimer bandeko na ngai eza mawa mike vraiment eza mawa mboka modele oyo donc nabai na bino ndako étage premier étage deuxième étage wc ndako lumbi solo mai eza te télévision bacongélateur ezokufa baportable ezokufa courant eza te courant ezozonga na ndenge mystique donc bato mayele baza te vraiment bakosilisa makoba courant na mai mais pourquoi na RDC congolais afutaka courant pourquoi na RDC congolais afutaka mai parce que mai eza partout aza kofuta ngo na nini donc bandeko bino mo vraiment ko réfléchir te peuple o amoni pasi mais azala te na droit moko boye donc moto ko réfléchir ndenge wana za te bandeko oyebi ke eza premier pays oyo tozomona que les politiciens ne réfléchissent pas nasalaka vidéo moko na bana bino que les politiciens congolais ne réfléchissent pas donc bavanda kata te tofanda ensemble totala ndeni toko faire marché mboka ndeni tokosala boye mpo makambo bo rien kaka bazozela paiement na ye so azwi ake koluka basi so 4 ake kolia taba na victoire ake kolala et lobby pareil donc député a évité pourquoi ça député moi j'ai posé la question à un député là tunier SMIC na bino combien même que député a évité na tous ces 4 députés SMIC na mboka na bino za combien a évité ngabi dernier salaire ya mutasuka eza boni a évité mais mboka yo marché de ba question mike oui que mon dire so poser ba question na évité au début za ministre a mon vraiment que ça aux atinate vraiment ça aux atinate alo bandeko na moni eloko na nga lo ba nécessaire yangwana na koki ko kata nanga pour moni likamso to lo baté voilà osuni Amina. Hatutarudi nyuma, tutaendelea. Mwambie wakaaji wa Butembo tuko munjia. Ndio. Voilà, bandeko na kati yango en définitif est tombé déjà na boko ya ba rebelle balobaki après on a ba question qui sangani ce qui sangani soit déjà est tombé wana c'est fini yenge keno na bayaya balongo bambuta bankulu bakoko ezanga ya lume ya nazako rappeler na biso nyonso pour la journée ya mardi le 2 juillet na mémoire ya Kim Pavita tokutana na musée ya Tervuren juste na sortie na arrêt ya tram Tervuren tokutana na à partir à 11h tozela batu to sangana wana juste na midi jusqu'à donc de 11h à midi pile oya après midi au coup tel show mututé parce que to kota na porte principale te lokwa to découvrir ba tombwana na ngambu musu to ke kotela na sens mususu yango na bengi bandeko nyonso boya to kutana wana na 11h pile pour na 11h juste to bandi ko sangana pour na midi pile to banda milulu na biso matondo bankulu baza na biso pe to kutani le 2 juillet ingeta